Oui, bandeko, bokoto tosolola. Eza lisusu ngai paparon. Naye pona kosala courte vidéo comme d'habitude parce que toye kozwa nouvelle moko kaka lelo na tongo ke Pape François aza kokende lisusu na République à Kinshasa kuna. La fois passée, Armée Fantôme, bravo, na musala bosalaki et puis biso nyonso ensemble parce que akenda quitté. Mais cette fois-ci a annoncé visite moko officielle à Zako Kende du 31 janvier au 3 février kuna la République à Kinshasa. Quelqu'un qui n'a jamais dénoncé tout le mal qui se passe au Congo, maintenant il se permet d'aller encore au Congo avec toute une délégation officielle. Donc yangoana tozongi lisusu na comme na momesano kopesa ba adresse email na ba numéro ya téléphone comme ça bandeko tobenga to empêcher moto azambala ndenge nga na benga kaye po akende kuna na République wana quelqu'un qui n'a jamais dénoncé ba massacre oyo ezoleka na mboka na biso. Alors sans plus tarder nazopesa d'abord adresse email ekobandozala suivi de numéro de téléphone mais tellement que zebele misusu na koepele misusu na koepele te. Ce qui est facile na koepele te, ce qui est un peu difficile na koepele. Na bandi na adresse mail ya Pape François, adresse mail na ezali papefrançois80@vatican.va. Donc Pape François ya kokangama chiffre 80@vatican.va. Et puis adresse email ya Vatican parce que Papa afandaka na Vatican kuna adresse email nango ya Vatican pona kotindela bango babiloko nyonso eza na adresse email oyo webmaster@vaticannews.va. oyo nakomeka koepele yango parce que c'est un peu difficile. Webmaster WEBMASTER @Vatican News. O pena koepele yango Vatican News VATICANNEWS.va. Donc adresse email à Vatican yango webmaster@vaticannews.va. Et puis kobenga kuna na kati ya Vatican place Papa Zalaka. Na premier numéro ya téléphone ezali 0039 06 69 88 53 73. Na koepela mo pesu pona bandeko ba na côté ya France 0039 06 69 88 53 73. Deuxième numéro ya téléphone oyo ya Vatican ezali 0039 06 698 45 146. Nako bandela yango pona bandeko ya France 0039 06 698 45 146. Et puis toye lisusu na nonciature donc ba représentant ya pape o bazana kati ya tozui ya Belgique ya France et puis tozui ba la kapena représentant na bango na kati ya Union Européenne wana eza plus important encore. Na obandana nukupesa o ya nonciature ya Belgique esangana na ya Luxembourg. Adresse mail nango ezali na.belix@diplomate.va. Na bandeli adresse email ya nonciature ya Belgique na Luxembourg eza moko basangisa yango. Adresse mail nango ezali na donc na.belix BELIX@diplomat.va. Numéro de téléphone nango ezali pona bandeko baali banda Belgique 0032 27 62 20 05. Pona bandeko baana katsa Belgique 02 762 20 05. Et puis nonciature représentant ya pape na kati ya Union Européenne place o tokende kote le mawana to bandana na numéro ya téléphone na bango
Pona bandeko nyonso bazali banda Belgique, ezali 0032 23 40 77 00. Na bandeli pona français mususu 0032 23 40 77 00. Adresse mail nango yango nde na ko expliquer parce que ça prend un peu eza mwa mulaye et puis akokangama. Ezali Enosio Europe @nisioeuropa.org. Adresse email ya représentant ya pape na kati ya Union Européenne na bandi ko bandelango na ko epele ezali ENUNCIOEUROP NUNCIOEUROPA.org. Donc wana vraiment bandeko na epele yango yango na lobaki na ko epele po soko salika ke rare moko mail na yo ekokende te yango na epele yango po bandeko bozolanda bozwa ta ya kokoma lettre par lettre. Donc adresse email ya yango ezali inosieurope@nosiaeuropa.org. Et puis nonciature ya pape na kati ya France numéro na ya téléphone ezali pona bandeko bazali banda ya France ezali 0033 1 53 23 01 50. Pona bandeko ba na kati ya France ezali 01 53 23 01 50. Adresse email ya nonciature ya pape na kati ya France, adresse email na bango eza mibale. Ya liboso ezali contact@nociature.fr. Wana c'est facile na ozata na ko epela mote. Ya mibale ezali nocapfr@wanado.fr. Ya mibale na ko epele yango. Deuxième adresse email ya nonciature ya pape na France na ko epele yango ezali première ezali contact@nociature.fr. Ça c'est facile. Deuxième na ko epele ezali NONCAPFR ya kokangama @wanado WANADO.fr. Et puis nonciature ya pape wana lisusu na kati ya Grande-Bretagne donc na Londres. Numéro ya téléphone pour na ko contacter ezali 0044 208 444 7189. Donc 0044 208 444 7189. Na bandeli nonciature ya pape na Londres, numéro ya téléphone 0044 208 944 71 89. Et puis adresse mail na ezate un peu difficile mais na ko epele yango ezali nonsius@globalnet.co.uk. na ko epele yango adresse mail ya nonciature ya pape na kati ya Londres na ko epele ezali NUNTIUS@globalnet ya kokangama GOGLOBALNET.co.uk. Donc bandeko armée fantôme musala yango wana to empêcher mutu wana tomoni lelo biso moko to banda ko dénoncer et puis lelo bandeko bazo dénoncer tozo continuer ko dénoncer tomoni eloko pape wana mutu azambala okendo sala na kisasa te. Donc yango wana tozalaki wana pona ko empêcher armée fantôme bosala musala diaspora ini bosala musala ba combattant na 4 planètes nyonso bosala musala na bino ezalaki papa Ron. Merci beaucoup Matondo Ingeta.